défense, cela veut dire bazamutu habitué à combat spirituel. Le combat spirituel dans un angle, dans un kacha kobunda na chair, na santé, dans un kacha kobunda na kacha ba domination, ma prince de ce monde. Cela veut dire banganga, ba sorcier, ba to science occulte, to banganga nike nike, ba to nyoso ba kacha kobundi sa batu. Ngana zaliwana kona kobunda de façon que na instauré parole de Dieu, na instauré vérité. Parce que banganga tango bango baza ko yape belé na kachamboka, baza ko kotisa mitema mabe. D'abord baza ko samutu. D'abord ba sourcier musala bango za ko lia. Banganga musala bango ezali ko senga batu balia. Banganga ba ko sala nyoso de façon que ba sacrifier, ba sala n'importe quoi, ba accident ba makambu belé. Toza komona na kacha ba hôtel ya minene. Batu baza wana ba responsable, batu moko ba honorable, mais bazo benga banganga bazo kota na kati ya hotel ya minene bozo mona na kisa wana ebele, banganga ba fan bazo sa invocation, bamusu bazo kamata kuti ba photo ya ba autorité ya ba konzi bazo ko envoûter bazo benga sa ba photo de façon que ba envoûter bango, bamusu bazo sala ba kisi pona ko neutraliser ba musu donc boke beli. Osomona kutu na kati ya baza na kati ya kuinitier bana na ba université, partout na ba misala, partout na ba place ebele. Na ba bureau ebele basa na kati ya kuinitier bana tokosala ndenge na génération montante, donc tozolinga tokomate lokola ba bene ndenge na lobaki dernier mana kola bamboka mususu ona bakonzi mususu baza kokroire na kisi tokokondima biloko ndenge wana te tant toza wana ministre de défense tokodéfendre mboka tokoattaquer de façon que todimile biloko wana mpo nzamba kotuna biso ke napesaki yo pouvoir, napesaki yo ministère ya défense na pouvoir na pesa kyo osali na ngoni. Je vais répondre quoi pour de façon que mboka na biso eza nzambe eza mboka to dédia ki amwe pa nzambe nzamba ko défendre et nzamba ko sala changement ko kota na kati ya mboka ya muto bozomona mabeza na kati ya kokota na kati ya mboka do bato baza ko inana bato baza ko bomana na bateki matembele bazo chana bambasu ba maladie na bato na kati ya ba bureau bazo sala ba maladie ba paralysie pour na ko remplacer muto na kiti mitema mabeti na ba wenzi tina kati ya ba famille tina kati ya ba église ba poison ekoti weza la kiti na kati ya mboka na biso toza ba poison et tozo mona bato kondima de façon que bandi mambongo ne bateka tamboka na bango bazo parvenir ata ko kata batu mitu biso toza ba batu to yeba kite makambo ko kata mutu neti ntaba makile zo kita toza na kati ya kobunda pomboka na biso na richesse makasi mais tala kande toza na kati ya ko souffrir po batu ba mipesi mingi na mbongo personnel bazo mbongo mais batu ba kufa mutu asala ta n'importe quoi tozo bunda pour na intérêt tozo sa vérité tocha amour mais to yebi ke parole de Dieu lobike na batanga suka batu bakozala balingi biloko makasi bakozala ba ennemi des gens de bien. Donc autozana kati ya koloba soki mutu aza na poto bato bazo bandoki nyoso bazo mona neti mutonga obongi me bazo bateke poto eza na pasi bazo na ndako na koloka bango koloka bato ya poto bazo mona pasi ba maladie ba difficulté na bandoki mususu awe boy balongwe ebele nako na Afrique bakomi na poto bandoki bakomi ebele na poto wana tuzo répondre kindoki. Et puis tous zonga pe pona koloba ke awa na kati ya mboka na biso ba traître belé makambo belé zo sama na kati ya mboka bitumbe zo sama na est ba traître na Kinshasa ba traître na est kuna ba traître pona intérêt kaka na bango personnel na kindoki na motema mabe nyoso wana ka satan muto zo ko sa motema mabe mboka ekufa mboka ko bonga ndenge il faut pas prière pour makambo changer kaka prière ndeko ko changer mboka. Changement de mentalité, c'est une prière, puissance en Zambie qu'on neutraliser. Pour ça, Satan, ça, haine, ça, monter ma mabé. C'est normal. Mais biso tant que tu as un pouvoir, biso église, tu kotika la indifférente, tu ko attaquer, tu kotika te, tu ko attaquer. Ya munde tu san kacha ko sala musala. Do musala ezana on ebandeli. Bitumba ezana ebandeli. Tu za habitué na kacha bitumba. Tu za ebandeli. Tu ko bunda makasi pona ko neutraliser batwana. Tango bino bozana kacha ko lala. Biso na charge tu za nango. Donc, il y a un monde du ténèbre qui attaquer, qui ravir, bateau bakanga, qui bénisse la misalo, bazana kacha ko bungisa na kacha mboka, partout na kacha Congo, partout dans le monde entier. Tozo bénisse yango bateau mususu ba lota kana biso to keyi to ravir. Mais bateau oyo tozo boto la wana. Bateau oyo misana bango na kacha ko beba ba sepela kate.
tant bazo ya ce qu'on a bitumba spirituellement pour na ko attaquer biso ba ko kuta biso moyen ko attaquer biso ezalité biso ne tozo tia ba défi pour tozo tambola sur les serpents scorpions na ba puissance de l'ennemi biso tozo kende contre bango to keyi ko tambola likola ba puissance na bango bango ba ko sepela te ba ko ya ko attaquer biso tant ba ko attaquer biso ba ko mona ngana za eloko satan te ndenge Jésus le baki na za na eloko satan te et tant bango ba ko mona ke na za eloko satan et donc on a bango te ba ko linga sko ba sala ba complot ba pesa ba faux témoignage ba salir mutu de façon que balongola condamné pas ba te pas na biso ngana ko yebisa bino ke bokolo ba lokola pola yebisa ki Timothée alobi ke po Timothée okoloba pona nzambe et après ça okoloba pona ngai serviteur de Dieu on a péché parole boko to ko ba lokola Gédéon alobaki ke tango ke na bitumba boko telemisa épée bokoloba épée pour l'Éternel épée pour Gédéon cela veut dire lokola ngana zali wana ministre de défense du bosso boko défendre pour Satan souci na ezali nini pour alongola condiment et pas batu batala te or que biso tozote bazete tozote ande batu tozote ande batu toza besoin na batu tote ya bango bazolinga ndingwana mais boko défendre na ba télévision partout na ba wenze boko ba vérité biso tozaka ta vérité pour tozo sala ba miracle ya solo au nom de Jésus-Christ et puis tozo pambola batu tozo délivrer batu toza na simambo monté boko recadrer batu dans l'amour na kati ya compétition te na kati ya kuswana te dans l'amour na kati ya haine te de façon que to récupérer batu wana ba kota na kana biso po biso tozo bunda na batu te tozo tala Satan na sima ya batu parce que Jésus a yebisa que Simon Pierre loin de moi Satan OK Simon Pierre banda ko lobaka normal zokande ya zo mona Satan biso tang biso tozo bunda tozo tala Satan ata muto azoloba tozo tala Satan tozo yina muto ngote et puis tozo na nature ya ko kangisa pe batu te bo ndaba na nanga biologique ndaba na nanga spirituel tout le monde toko ko kangisa pe batu te po ko kangisa muto yozo bunda pona ye tozo bunda pona batu ndenge ko kangisa su mutu ako souffrir ako kufa ce n'est pas bien pona yebi mokolo mosusu na kati église na biso ezalaki na papa moko to sombaki le pango na $120,000 na sombi le pango na $120,000 na tiki na tiki na kati ya le pango ngo na sombelaki mwana na ngalo pango wana et na tiki na kati ya le pango wana ça date ba 4 ans babando ko futa na le pango na wana $800 par mois ba 4 ans nyoso wana na tiki le mbongo nyoso wana $800 azo akaliaka et puis abanda ko débrouiller na ye après 4 ans, il y a de façon que atika le pango pour moi na nga kota. Zokande asaka mataki le pango asali ni kanda muso le kota atekeli mutu mususu le pango. Et comment est-ce qu'on va problème pour mutu wala ba bito benda na kati ba par. Ngambi ne se pas ça peut pas se faire. Ce qui boye botika muton. Mais église c'est pe la kité ba kangisa ki mutu ngo et pas ba responsable, ba autorité ba saka na kati église. Ba kangisi mutu wana ba tie na prison. Ngana lobi botika mutu wana na zolala ti. Na mesana wakama ko kamba to te botika mutu wana. Et tout le monde bazolo il faut ba kanga ya za muyibi bazoni ko sentir yete. Ti eyoko koma ti na niveau yake na bimisa mbongo mususu. Na lobi na mutu ngo ke ngana zo futele mbongo yo lewana. Na bimbisi mbongo mususu na sombi lo pango mususu na pese mikanda pour apesa mwana na ngai et salami devant l'église apesa mwana na ngai pour tolimisa ye nde batike na kati ya prison botala na niveau ya makambwana onga nazo sala biso ndenge toza boye ngaza na motema ya batu tozo bunda nde pona batu toza na charge ya batu toko ko ina batu toza na kati ya bunda pona bango te et puis ya mibale toza na pouvoir ndenge naza boye naza na pouvoir ko lobake muto comme avec muto comme avec muto azo problème muto azo problème mutu moko boye jour moko boye mutu moko onga na yeba ba pese ka bon moke boya bandi ko loba moko ya mabe. Donc, na salaki 2 jours mobimba na kati ya ba regret na zo regret mais muto ya koko le biloko ete po ayebike nga na yede makasi na makambo ebele mais kaka 2 jours nga na salaki na regret wana et puis Saint-Esprit singa ke mutongo lokola zo sa biloko boya kokufa boyebike mutongo après quelques jours ce qui après combien de jours mutongo akufa ka boye na tikala na regret culpabiliser ti lelo na zo ba zambe na koko silikela su mutute po bituma na zango eza pona botu te bonga na zokunda nde pona batu na tikana na regret jamais na koki kozala problème elimi ata ndenge nini na yina mutu na koki koyina te bituma na ngai ezali pona batu et puis toza na nsima mbongo te ndenge toza boye batu mosusu bayaka na poto bozomona wana déjà souffre bazopesa bango mbongo moke baza traumatisé na baproblème bato bayaka na poto ebele bazosala bacontener bazoya mpo badébrouiller mosusu baza ata na mbongo ya kodédouanye te combien de bato tozopesa mbongo mpo badédouanye
bazo de douanier babiloko bazu pe babiloko yango okomona bateki bien te bakimi na mbongo bamusu bazozongisa bamusu bakena mbongo combien bambongo eza na maboko ya bato oyo bakimi na mbongo toza na nsima mbongo toza na nsima bato te les gens souffrent mais mitema mabe oyo ekoti na kati ya mboka oyo mitema ekoti na kati ya mboka oyo ezali ntina bamisala ye ti partout ye ntina bawenze ye ti moto azoparvenir ya kote kozwa mbongo ebele de façon que yemi abizwe na mbongo me bato basouffrir azwa mbongo de façon que tout le monde basouffrir ntina kati ya bafamille mitema mabe ekoti nyonso wana satan moto azalaka koti ya kokotisa tozobunda mpo na biloko wana me yango nde naza na kati ya koloba na minute oyo boye ke mutu nyonso oyo akozala mpe na kati ya mabe ou bien adeplasaki langage mpo na nga nazolimbisa tout le monde au nom de Jésus-Christ nazolimbisa tout le monde nazolinga te mabe eye na mutu dans l'amour nazolimbisa mpo bato mosusu bazalaka moke akoti na kati ya mouvement nazolimbisa tout le monde epuis nazosenga bino bana na ngai tout le monde bachrétien en général boaccompagne nga na kati ya bitumbu mpo na mboka na biso epuis bosalaka yango dans l'amour il faut kozala na esprit ya kolimbisa compétition ezala te querelle haine ezala te makambo yake tofundi boye ezala te justice ezali nde mpa nzambe mais tozosala de façon ke tozongisa bato na kati ya nzela dans l'amour na mboka na biso ekomi ke bazokata mpe na mutu makili ezokende na se toza batutu mituna makambiloko ya ndenge wana te nzambe apambola bino ezali evangeliste Claude Kabundu Alesa waza ministre de défense na gouvernement de Jésus-Christ nzambe apambola bino na pamboli bino nyonso bozala na kimia bozala na bolingo bitumba eza nano na debi nano na bundi te nanu na bundi te tokoatake makasi tokoatake banganga d'abord ebele déjà baza déjà attaqué bazoya na bakisi na bango tozo attaqué souci na besoin ezali todépouiller bango todépouiller puissance na bango bato bachange mpe mentalité motema mabe développe ntina poto okomona bampeyi mosusu mitualité ezali bato bazokosungana me na bapoto bakongole mitema mabe mutu soki asali eloko ya kitoko monika bamosusu babandi koatake ye ou bien bazosala de façon batrahir mpona beaucoup de choses motema mabe ekoti wapi tozalaki boye te na kati ya mboka na biso me biso tokotikala indifférent te tokosambela puissance na biso ezali kosambela de façon ke toneutraliser puissance satanique nzambe apambola bino merci. Salut, bonsoir la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Voilà, moi votre humble servante Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir, la grande famille en tout cas. Si vous êtes ici pour la première fois, n'hésitez pas à abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. En tout cas, aujourd'hui, je nous ai amené le pasteur Walesa, l'évangéliste Claude Kabundi Walesa. La famille, j'espère que tu es bibi sonyo surtout situation où ezalaki ko s'est passé na arrestation ya ndeko na biso Marian Tumba. Comment je vous avais dit que pasteur Walesa akoki jamais kokangisa Maria na qualité na ye ya ki pasteur bondima kingate boyoti koyoka bino moko ndenge moko alobi yango na munoko na ye ke ye akoki kokangisa batu te parce que aza wana ministre ya défense na bugoki bonzambe bazoluka nde bolamu ya batu parce que mutema mabe ekoti makasi na mboka na biso. La famille nakutanaki na video oyo batindeli nga na lobi non naya na meka un peu ko partager yango elongo na ba abonné nyonso tu ya MK Mbelu TV officiel. Siko tokomi na ba tango ya kotanga ba commentaire ya bandeko msusu to meka un peu kolanda ndeko moka lobi pasteur soyez richement béni papa Walesa. Pasteur, il faut pas se justifier. On sait que vous êtes le vrai serviteur de Dieu. Vous marchez à la crainte du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. De comme sous lobby mbote papa évangéliste Claude Kabundi Walesa au centre de réveil spirituel Walesa Ministry. Rien que la vérité, soyez bénis. Shalom homme de Dieu, papa Walesa, que Dieu augmente votre vie chrétienne au nom de Jésus-Christ, super puissance. Amen. On est ba commentaire ya bandeko bakomi po basepeli penza makasi na sortie médiatique ya pasteur Walesa. Ndeko moka lobi merci papa to sepeli na message na yo Nzambe apambola yo koleka
abomba bonzambe na ye kati na yo libela na libela. Papa ozana mosala na mokili ya Nzambe. Papa Walesa Nzambe apambola yo, abomba yo na famille na yo mobimba, et puis tous les Congolais dans l'entièreté. Bandeko tozo continue kutanga ma message. Ndeko moko lobi Papa Walesa, que Dieu vous protège. Merci beaucoup pour le message. Nous vous aimons beaucoup. Ndeko msusa lobi Denis Lesi oyoki Papa Walesa alimbisi yo. Donc le pasteur Walesa a dit que il a pardonné tout le monde. Batu nyonso tuna ba o bazolo ba mabe pona ye azana likamo ya motote alimbisi batu nyonso. La famille, ba message est tellement ébélé, mais je me t'ai dit, na meka juste koya ko partager vidéo oyo na bino, ok? Na partager en et le bino la grande famille de MK Mbelu TV officiel. Voilà, abonnez-vous massivement, aimez, commentez, partagez le lien, ça nous fera énormément du plaisir. Que le bon Dieu puisse nous bénir abondamment. Merci. Oh, la mignonne. Botika la bina sans la mignonne bongolia zéro. Le bezala qui na 10 senando yo bongolia kona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bebe na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.